Merci à vous, très chers internautes, d'être toujours connectés à votre grande chaîne Alma Congo TV, chaîne Oyo. Et puis ça rabine information à la source. Et puis ça aura toujours d'informations. Donc vous êtes toujours content avec votre chaîne. Ainsi qu'à moi, votre humble serviteur Brice Poubala. Je remercie le PDG, celui qui est fait que image. Le PDG Ali Maïmouna, c'est lui qui est le sommet de cette chaîne. C'est une chaîne internationale. Donc aujourd'hui, on parle de interview par rapport au meeting de la Mouka. Meeting à la Mouka, c'est là qui na place Sainte-Thérèse. Toye lelo la base ya Super Lemba, vraiment la Super Lemba, ba yaki ba lobby ba ifo, ba pesa bement ba point de vue na bango par rapport ya dit meeting. Donc yango lelo toujours cela là, vraiment na ba combattant ba pesa biso ba vie na bango, toye ba avi na bango za nini. Tout le monde déjà papa moko azali awa a se présenter bango to banda. Bonjour papa. Oui, bonjour. Papa tout le monde na base ya Super Lemba. Ah, ozali combattant. Oui, tout à fait normal. Naza combattant. Si vous avez un avis, un sentiment pour qui passe par rapport à meeting, il y a la Mouka. Tes sentiments, nazo eza avis nangai. Eza avis nangai. Eza sentiment. Ngai nazo lobaka kake pour na Martin Fayulu. Na ba combattant na ye. Pardon. Comment combattant? Excusez. Na ba militant na ye. Biso IDPS ezali parti radical. IDPS et Salami le 15 février 1982. Bango litio bango ba bandi ba kokate. Et loko oyo pesinga ikanda na meeting na bango oyo basala ki samedi passé. Bazo ko insulter chef de l'État. Bazo finga Bazo ba mabe contre le président de la République. Baye bakeza outrage contre le chef de l'État. Biso toza na droit ya kopesa ba rigima ke basala ka su meeting na mboka ote. Bino banani. Biso ba combattant IDPS. Parce que IDPS doit commander et comment diriger mboka. Tozolo ba selon ndenge ezali. Le peuple to IDPS, le peuple ne mutako le IDPS. Na lobby boye, na lobby yo ngo katanga ndenge monsieur le journaliste. Moi je parle, toi tu me réponds. Merci beaucoup. Peuple congolais. Toza na rigima ya koyebisa bango ke kopesa bango to koyebisa bango ke ba kosala reçu meeting na rata mboko te. Po trop c'est trop. Ba pesi bango tant ba sala meeting mais ba bandi ko finga bandi ko loba n'importe quoi. Bazo ba komi ko beta na ba journaliste. Ezala raté. IDPS parti oyo batu ba kufi ya trop na rata parti oyo IDPS oyo. Po to za pouvoir oyo lelo. To finga mi ya trop. Mais batu moko boye ya la Mouka ba uti soki wapi ba mibi minene moko boye ba bemba ba Moïse ba muzitu ba ko mosaka na batu po ba yibi mbongo ya l'État ba zui ba intérêt personnel na bango ba lingité avancement na mboka ezala raté. Mi papa musu à côté tout le monde pas musu lobby biso IDPS ko bomana na bino batala Mouka. Parce que par rapport ya ndenge bino batala IDPS bozo ba ko bomana na batala Mouka. Okolo ba nini pour expression wana. Bon pona ngai nazolo ba likamboyi. En tout cas, naza kota nanga mis nangai pa Fayulu nanu mutali boso. Nazo poser nanu une question yo Fayulu. Osaki mutala na Kabila. Idée nini yo pesa ki pona mboko yi. Changement ni osaki pona mboko yi changer. Bon le to ozi ki président ko sala nini. C'est-à-dire yulo bodin ke mboka bitoto mona pasi. Todo le kana batu France Kabila bomé génération abiso nyos. Jeunesse coupe totalement. Yo ska diki to bomango sous carré bilona musutu azaki premier ministre. Qu'est-ce que tu as fait? Ideni osali ideni opesa mboko o yo Fayulu nana musutu asali musala 4 ans mobimba premier ministre asali nini na village ya bango asali nini fako total makambo musutu papa musutu alobi azo réclamer grande vérité des urnes pour yende mutu na maponomi ya zalaki champion mais comme moni président Félix Tshisekedi Antoine Lelo Tshilombo yende ba président alobi wana nomination ezali élection te parce que yo par rapport ya yo combattant rolo bani pona yango pona ngala zolo baboui en tout cas muzito tango zo biloko ezo sala stone eza trop primaire nazo comparer ye na mwana école primaire mwana deuxième primaire muzito. Vous comparé dans mon école primaire. À mon école primaire, deuxième primaire. Parce que c'est qu'il est tenté de raisonner, à raisonner nettement mouké. Yo Zaki Nanani, vous fondez déjà la Cour constitutionnelle, vous sambi, vous longité. Mais vous supportez
Après 20 ans, 25 ans, vous postulez. Mais le Cour constitutionnel a mis sa clarté à Makambo, les gars qui la Cour constitutionnelle, tricherie, qui tout le monde est comme il faut, ça y est pour la haute trahison. Au gros, nous adjoana juge wana peut-être en combo te boye ba naye et ko bimisa et ko peut-être sous la muka force mon ngote bon t'es là qu'on peut la muka force c'est-à-dire comme la muka eza eloko moko ba patron ya la muka ba tout ebi bango bada ba Kagame ba Moïse na bambem nde bada ba patron ya banani moi nani Fayulu na nani Moïse bada ba badanete ba bambaye spécial na bango hein bon c'est-à-dire Yé Moutouana, c'est-à-dire Adam Moutouana, si Bayabana, Yaba Fayoul. C'est-à-dire, tu vas péter l'art allié, tu vas venir en comment ça m'a pas compliqué. Parce que ma cambo est clair. Bosambaki, Bobolek Makam. Yé Moutakou constitutionnel, voilà, des Moutakata qui dossier. Bon, il y a des Moutatangi, il y a des Moutasali justice. Aïe, bitou. Pourquoi tu place toi à réclamer, on doit côté après quelques jours, on doit réclamer. C'est-à-dire, Adana, moi, putain, mon coboy, bah, tu continues un bon. C'est-à-dire, toi, il y a qui m'ont abattu. Alors, comment eh bien, merci, très cher internaute. Par rapport à la dite meeting, Bazoloba, toujours interview. Parce que là, mon boss, PDG Ali Maïmona Moussala, Salema, on parle toujours du Congo, pardon, Congo des Ali, patrimoine Nabiso, Congo des Ali, de temps en temps, tu dénoncer, Malam, le Bapo, expatrié, Imboka, Bazali, Congo, France, Paris, Allemagne, le monde entier, ni les autres vraiment au Congo. Le long de ce meeting, il y a la Mouka ou la Monamboka. Martin Fayulu Madidi à Salaki na place Sainte-Thérèse combattant IDPS bazo pesa ba point de vue na bango par rapport à la dite meeting comme par rapport à meeting wana oyo la Mouka Salaki samedi passé na place Sainte-Thérèse. Merci monsieur journaliste. Nani Fayulu azane ti manière na ezane ti mwana muke po biloko azo sala o abazo ko tsake tribalisme na mboko to ebike batu bazo kufa mingi na mboko à travers que sima Fayulu na ba militant na ye to ebike la muka eza plateforme eza parti politique na été ayeba siège na ye base na ye eza wapi po abana ko manifester buzoba na kati ya population congolaise bazo kufa bato bazo bomana o balobi baluba bazo tuma bato na kikwit to yebi nyonso wana mais likambo eza na ngonga na suka nango ebandeli ezalaka neti mwa matata nde tokomi na base oyo tokomi nango na lite ya IDPS na peuple ya congolais toza koyebisa ke manière na ye soki ezosala te ubie mutu eza na problème azonga na nzela bunzame na kati ayeba ke makila peuple congolais ezotangama likolo ya mutu na ye si s'agit ke ya moni ke ye nde mwana mboka oyo babota mpona Kinshasa ubie mpona Congo mobimba baponaka kaka ye neti président de la République amikosi na vi na ye mais ya lobi ye azoréclame kaka vérité des urnes po yende mutu baponaki mwana mboka Faci oyo azali président oyo eza te atika badistraction atika kobomisa bato na mboka oyo si s'agit ke tour ekozala revanche soki tolingi to revendique mpo na ye na ndako na ye na bana na ye azanga bisika kovanda na mboka oyo. Merci bakombata balobi totamoli mwa moke tozo bapapa bakombata balobi soki balobi bavange mpona basala retour na bango mpona Martin Fayulu Madidi mpona la muka batopusala mwa kuna bakosala ngo bakotumba na bana na ndako na ye ezanga te eza bakomanda moto balobi donc tomoni mpa mosusu osolola na ye mbote papa. Mbote monsieur le journaliste. Papa si na biso ya lelo ezali meeting ya la muka na place Sainte-Thérèse par rapport à meeting wana na maimanso oyo mwana mboka Martin Fayulu Madidi alobaki yo okoki kolimbola to okoki komanyola nini na kati ya meeting wana. Bon biso nyonso tout olandaki yango c'était le samedi passé. Bon tant mususu bato mususu bao se tromper mo adresse muke. Biso toza na parti oyo eza mieux structuré et en plus bien implanté na République mobimba même bango nyonso tu bayebi eza na parti politique moko te oyo eza mieux implanté comme UDPS awa eza base ya UDPS biso toa combattant bon
toza na école de formation. Malgré nous surtout les canaux qui ont passé ce toyebi, ndenge tomoni eleki na média. Monsieur Martin Fayoulou, eza croyant que non basali injustice, c'est injustice parce que bakenda na ba instance nyonso juridique oyo eleki ba justice nyonso to RDC bakenda na cour constitutionnelle. Basambisi yango ezaki pe toujours en direct na chaîne nationale. Basala ke kanaita. Monsieur Martin Fayoulou ndenge azolinga banda revendiquer, mais ce n'est que normal parce que ça droit ya congolais nyonso tout mobimba il faut qu'il y a à revendiquer. Mais faute de preuves, monsieur Fayoulou a convaincre bakour et tribunaux. Dans le banalo moko boui, au lobby na cour constitutionnelle wana tomona ki ba rejeter ki requête ya mon mboka Martin Fayoulou. Sikoyo to analyser pe moi muki. Est-ce que Martin Fayoulou si a komaki na cour constitutionnelle wana ayeba ki te ke fala za na ba preuve pour koma kuna ayaki ne kaka bongo to ayaki na ba preuve na ye cour nde et c'est là qui est fini qui va preuve na ye. C'est étonnant même na ba niveau na biso na coup d'abord toza bon moi niveau moro C par rapport na bango parce que bango ba entamer pena échelon ya likolo na niveau politique. Tozo comprendre makambo o eleki na cour et tribunaux. Pourquoi toye au monde nano yé moko basenga ki ba dossier aya na ba requête na ye aye obima na ba point mususu ezaki soyi 47 mususu 61 mususu ye obima kuna soki 62 donc yé moko nano sambré na nenga osaka na te ba pourcentage ezaki idem te ezaki ndenge moko te ekokanité parce que ba juge kuna ba ebisi ye abimisa ba preuve nyonso akoka obimisa ta preuve moko te ba se contredire ka bango moko siko il faille ba salani badi bakatalika mo par défaut ou comment na éviter ce conseil nini oyo ko pesa mona mboka Martin Fayoulou Madidi par rapport ya ndenge oyo alobi yenda la président alobi a soto proclamer ye président alobi alozo ba militant na ye ka yali président et puis alobi a protester kaka ti et puis ado nga saisir union africaine et annuler ba élection oyo et puis ça yende Martin Fayoulou Madidi force peut pouvoir et donc c'est là yé voir na ye pe donc c'est là pouvoir na ye bon conseil on a koki ko pesa ye conseil na koki ko pesa ye conseil na koki ko pesa ye eza boye biso to ba combattant toza ba congolais aza mutu moko oyo te amesana na génocide amesana na tribalisme eza te mais ndeko na biso Fayoulou ndenga zo memela biso azolinga acha biso contre un tribal. Mais un tribal il y a bango babuka basolo bezande binonde baluba nde besoin un tribal. Mais jusqu'au preuve contraire. Batu babomine bagluba na Kikwit na fief ya Fayoulou. Po baluba ba sala lolendo ndenge facha du pouvoir. Baluba sont des Congolais papa. Biloko biso tobo na UDPS nde ngwana. Il y a division par rapport à tribu. Baluba sont des Congolais. Nos frères de bande sont des Congolais. Biso biloko na toyebi yango te parce que toyebi que na coup d'abord na tango Mobutu. Mobutu a réussi à pacifier la République démocratique du Congo oyo par rapport à toza liboke moko tata moko donc parti bon moko bon a évité on a kende toujours na dictature mais uniquement biso toboy na biso tribalisme. Papa Fayoulou azonga la raison Félix Antoine Tshisekedi ezana ndaku na été ndenge de fait le père a posé pour Hermo Zelana rectifier moi mke Martin Fayoulou azolinga asa la confusion par rapport à le défait Papa Tshisekedi. Défait Papa Tshisekedi a kena na cour et tribunaux te. Mais Fayoulou a kena ki bakati yango na ba instance juridique ya suka ya mboka oyo. De papa pour to clore news na biso to clore séance ya émission na biso ya magazine na biso les opinions avec votre humble serviteur Brice Pouba Molobeli à population que je suis et je salue encore la femme forte maman Oaza toujours prêt maman Oaza battante maman Rachel Mona on est ensemble maman to salara musala bonjour papa. Bonjour Tata Nanga. Papa, on peut ça point de vue par rapport à meeting, il y a la Mouka Oezalaki au Tukoleka samedi na place Sainte-Thérèse. Ngai na ok bisane Fayoulou. Fayoulou ozana ba conseiller te. Oezo ko sayo wana. Ezane crise ozo piqué, calaming te ozo piqué crise cardiaque.
luka bato mosusu baconseille yo longola bato to banzinga na wana nga kutu nazoboya biloko azoloba o Félix aza frère na ngai Fayulu Félix aza frère na yo te so aza frère na yo linga obenga ka le même jour féliciter que non ndeko na félicitations ozwi tellement comme memang na ba dimension wana ko banda sikoyo aza frère na yo te te mais Fayulu lobi Félix Fachi azani frère na ye mais ils ont réclamé la vérité des urnes et puis aboyi surtout mingi pouvoir ya ba accord oyo papa yokalano accord oyo président Félix Tshisekedi Asalina mon mboka Kabila Kabange par rapport il y a élection il y a 2019. OK. Au lobby vérité des urnes ezalaka wapi na seni soki na seni ezate ke na cour constitutionnel OK na cour constitutionnel akati likambo parce que vérité des urnes oyo ozoluka wana ozolukela ngo wapi donc eloko ezozanga yo eza ndefo okangama poso okangami okanga mnoko bato to banzinga na wana okima yo kala mingi te kanini katumia okima yo otia na mbemba za commerçant so okangami ya bloquer mona ya batami na na ndenga kuzu zala mayele Fayulu ozokanga makala mingi te na ba propose tenir donc OK merci ba combattant ba lobby mon mboka Martin Fayulu Madidi kala mingi zala mayele poka mito okangama toye ko solola monda munakasi place ba combattant bazali toyoka ba point de vue vraiment ya ba combattant toyoka ne ba combattant bazoloba papa mbote mbote papa si je na biso zali meeting ya Lamuka réaction, sentiment, point de vue nini oyo koloba par rapport à dit meeting la Lamuka sala qui n'a pas s'intéresse. Bon, meeting ya Lamuka pona ngai. Premièrement na koloba boye. Premièrement nga na koloba boye. Nga naza ressortissa ya Bandundu. Naza mombala lokola Martin Fayulu. Mais meeting wana pona nga ezalaki nango na nécessité te. Puisque meeting wana ezali lokola batu bazana koluka ndenge nini ko exploser mboka. Vous comprenez? Cour constitutionnelle akataki makambo na ye. Biso nyoto zalaka sima ya mibeko. Arrêt ya cour constitutionnelle batakaka ngote. Soki akena ndenge ya ko s'opposer na gouvernement. Tozo luka opposant. Oyo pe akubanda ko kopesa ba idée na gouvernement oyo ya biso ya sika mais toza na besoin te okendaka na peuple que oh bayibinga ba voix bayibi biso pouvoir mais bayibi yo pouvoir yango nga nazo tunaka ti lelo pouvoir bayibaka oza na ba preuve na maboko oyo ezolakisa ke ozwaki 62 to 47 mais yo oza na preuve te ozali na mikanda oyo ezopesa pourcentage wana te oza moyibi mpo na ngai mpenza soki nazalaka na place ya Félix démocratie na tigisimi il faut na kanga ye. Et mon caméraman, il s'allie pour mon réalisateur, il s'appelle Delphin Bossolo, il est toujours près de moi. Sans oublier mon monteur, Aurélie Basoko, il est à Salara Marambo, normalement. Et je salue mon coordonnateur Jimmy Kapangala, il est toujours là. Sans oublier mon PDG Ali Maïmona, il est toujours là au service du peuple pour le peuple. Et soyez toujours branchés à cette émission. Les opinions, Zali magazine Oyo Pesera Bino toujours Makambu, magazine Oyo Informa Bino toujours en temps réel. Et là je salue toujours mon PDG et je vous dis de s'abonner massivement vraiment à votre grande chaîne Alma Congo TV, le chaîne qui vous fait et qui vous apporte des informations en temps réel. Merci, bye.